Allô, voilà, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Bolo Coco officiel, le sud d'orchestre Bolo Coco gauloise certifié à Bakouk. En tout cas, je vous aime tellement, abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo. Les Abakouk, le Gaulois, les gladiateurs, je vous aime tellement, merci à Sam Coucou. Les nécessaires, merci beaucoup à Mama Aimé Coucou, merci encore à Mazozona 1, merci à tous les Abakouk du monde. Bah, vous considérez qu'Abisso, vous continuez que partager, vous continuez que aimer. En tout cas, merci Nabino, nous sommes là pour nous refaire la bino Moussala, Trolembate Kolobela, bah, film Nabiso, Yakoye Bisabino, Kebokindrota, la bah, film, Bokindro s'abonner, la bah, chaîne Yassi, la Bissalou. Ba et tout au batala ramam ça balingara si là en tout cas to bengi bino to tala ba film to consommer to partager bima na futilité bima na ambri abakuka solo aza muto atala ra filme abakuka solo aza muto aza na tante ke o alanda boy anangote abakuku ya solo aza muto oyo a consomaka ba filme ya SB. Voilà, nalingi bino mingi bandiko nangai. En tout cas, nangambu nanga na tie Michou Mbembele à côté na tie Normilo quoi, baza bana na biso ensemble on peut dire. Babakouk ba tomboki makasi babakouk ebele ba sepelité ba lobby Theresia agir mabe et façon ya question oyo ya posaki Naomi na niveau ya média télévision e baki ke bakubazo enregistrer koleka akoki ko poser Naomi lo quoi question wana te. Voilà, la question plus ezali sur l'anniversaire surprise ya Mams o esalamaki par Michou Mbembele. Pourquoi Michou Mbembele aponaki kaka Bambino na Naël, tandis que ba bombo baza ebele, toza na Naomi aza bombo, toza na Léon aza bombo, toza na nani Alicia c'est o bango bakutaki aza bombo, toza na oya mibali, toza na Gaëtan, vraiment toza na mo ba bombo na biso ebele. Mais question wana est avant bandeko oyo botombokeli yana bandeko bomoni yana mabe. En tout cas, on doit se comprendre s'il vous plaît. Et là qui question oyo batu bobandaki kotuna. Et puis avant même batu ba mona surprise wana oyo Michou asala ki sila. Et là qui question oyo là qui demandait même en plein live ya sila bisal. Et batu bazo retourna ye. Excusez Mams. Boni la trésorienne azomona na te boye si la répondait qui carrément alobaki que la trésorienne avant bel et bien na kati ya SB et ça que avant makambu pe ebele batan on peut-être que si la zoya tournage na batan na ezo pesa mati bazo kuta na te mais moi na ye azali bango kuna problème ezala raté. En tout cas SB alobaki très bien. Bana baza bana na biso toro kabola bango te mais toro sangisa bango. Ce qui te remarqué que entre Naomi na Michou froid moko eza na kati tokoya to sololi na bana pe bazongani parce que na kati ndaku na biso to lingara bomoko ndaku na biso to lingara division te ndaku na biso pour ce qui est moko si la kabola raté oya ya lelo oya ya lobi akabola bango te donc bango pe bakoki ko kabwana te. Voilà, tu comprendre que nanda kunyo so o bana basi bazalaka makambo ezanga raté. Ce qui te lobi que makambo ezanga ratoko si. Ndeti biso baboyoko babota biso 14. 11 filles 3 garçons, mais maman abiso papa abiso. Ti papa abiso akufa piqué. Et ça rappelle moi totombo ki boye moi ko soigne leki moi peni mais o est important to yebani que toza bana tata moko maman moko toza bandeko. Yangone banda kotambola plus biso na kati ya mutu également bana na biso ceux qui froid moko eza na kati bango mo ba miyebi ke atanga na Michou to swani Michou ayebi ke atanga na Naomi to swani liko na ngo to abana mama moko papa moko dans le roi to abana mama moko to kabwana te to zala kaka bandeko. Pourquoi na sali vidéo oyo batu ebele ba attaquer Theresia yana. Pourquoi il y en a posé qui n'ont mis question qui est Naomi aux autres qui invité te Michou a béni ça qui yote pourquoi pourquoi Michou a choisi kaka 2 personnes à Tikiyo à Tikina Léonce. Naomi pas répondre clairement lobby non c'était prévu bango nyonso bayokana kike ba ça la même surprise wana mais à Monica surprise salami ya zate a yebite le pourquoi
Bandeko. Tolinga roko qui s'abana na polémique. S'il vous plaît, je vous en supplie. Tolinga roko qui s'abana na polémique. Teresa, quand elle a posé cette question, elle a une idée à ma bête na si ma question wana. To idée moro ke aluka kabola Naomi na Michou non. Elle a même pas na idée wana. To aluka longola Naomi na FB to aloba Naomi a débordé sur l'euro moro oui non 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 non. Et puis Naomi on va qui sage à répondre sagement. Alobi a yébité la question maintenant revient à Michou. C'est un Michou qui va nous expliquer comment la surprise au Basali a invité qui va bonbon nyon sauté, a sollicité qui va bonbon nyon sauté. Or que Kolanda na dur ya Mams mukolo oyo bazalaki na inauguration ya Martini. Mams alobaki qui est beau se organiser bino nyonso, y compris attends qui même Rina oya kenda poto. Alobi beau se organiser bino nyonso. Bosala nga surprise na babokilo nanga. Atanga ki kombo na bango tout alongola ki mutute. Bango nyonso. Maintenant la question revient à Michou. Pourquoi Michou a invité kika 2 personnes? De Yami Balé. Pourquoi Michou a sollicité ki baninga mususute? Parce que ça tu dis que 2 personnes, c'est-à-dire que à cela qui ont peut-être un bon onaye. On peut dire ça. Qui avec mon argent, je peux inviter qui je vais avec mon argent. Mais baninga oh peut-être bah se senta qui lésé comment on a que bah sali mam surprise bah invité bisoté. Bah tout mususu bozolo bah déjà na moni ngana kamora makamba ba bombo na biso ya bana na biso comment bino batu ya famille mabome sora bino makasi boye. Ata bana na biso ngo bazana ba problème. Et tel libino c'est notre maison bandeko ba bolingo. Ezanda kuna biso ezanda kuna binote ngana nalo barango mikoni so nana zo atante na vandeli bana oyo babimaka na ndaku na bino oto lobela ta bango na sujet moko boy nana ekomela biso te. Mais comment ya bana na biso bino bozwaka tan ya kovandela kolobela yango kobetela yango batangu babebani kututa bakati ça vous regarde pas s'il vous plaît. Eteli binote babeba na baswa na baza ya biso. Maman na biso nenga zabo soka apprendre que bano bana moi froid. Aroluka zoni sa bana na ye. Biso division renyara te. Biso ezarate que maman lingara oyo minga tikara oyo marambu wana ezalaka te. Soki si la bengi parce que beaucoup mina ba analyse moko à la con en fait. Soki si la bengi Michou alobi machua. Ya. Soki alobi machua c'est pas dire que aboyi Naomi, aboyi Naël, aboyi Bambino, aboyi Léance, non. Et la façon ya ko s'exprimer na art oyo Michou asala ki po na ye. Yanga bengi Michou majua. Ya. Ndeto vandi boye ko na vie yango na lobaki linga ozana sila bisalu na yo moko boye. Linga poza na moi Michou na mo ba ile ko besengo moko boye. Mais so si la bengi Michou majua, alobi te ke na majua na bengi Michou linga alingi alisas te non. To alingi Naël te non, to alingi Bambino te to Naomi te non. Ayebi ke bango nyonso baza bana na ye. Akoki te ko kabola bango. Le contraire il faut sangisa bango. Ce qui a sentir entre bana amour et zate akozwa bana wana sangisi bango. Naomi na Michou bayoka na te ça vous regarde pas. Bandeko etali nde biso babakouk laissez-nous venir to yoro sala makambu na biso ba analyse pas vous. Etali binote. Bayokana te esimba te etali bino te. Etali bino te. Bino bozana pona kolanda makambu na biso te. Bozana pona ko créer ba problème na biso te. Ngana lobi bien, na minute o bandeko boza romi tout na ba question, la question revient à Michou. Et puis d'après tout autre on a mis tout ce que Michou a ça qui organisation on a mbongo na ye, elle n'est pas obligée d'inviter tout le monde. Avril o mobimbeza moins si là. To solo la pembe. Ce qui Michou a ça qui yango avec son argent
Elle a droit à inviter Batou Oye à Sepelipe Oya Lingi. Elle n'est pas obligée d'inviter tout le monde. Wana to solo la vérité parce que tol nga boli nga bocha ba polémique mort entre bana non 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 non. Akobengi saba Oya Lingi. Si Naomi a Monique na wana Michou invité qui était moi mobimbeza moi ya sila. Elle peut faire aussi quelque chose pour SB, c'est tout. Elle peut faire aussi quelque chose pour Nassi, la même la fin du mois, les 30. À Salimam, c'est surprise, naïe. Mais t'es obligé, était. Totini paye était. Oh, ils ont un exemple, t'es payé ça. Parce que, Batou, oh, Betemi Mabakou, pourquoi Naomi Azala quitté? Ezaki ka Naomi, te binone bolingo, tcha, polémique inutile. Léon Azala quitté, Alissa Azala quitté, Bane Bele, Babombo, Gaëtan Azala quitté. Si Michou a des problèmes avec Naomi, et Michou a sera sorti naïe. Oh, il créé là, quand Makambouana. Naomi, elle était là. Naël, elle était là. Bambinou a zaki wana te, pourquoi il y a qui problème te? Bon, tout solo là. Bambinou a zaki te, il y a qui problème te? Léon ça va quitter. Pourquoi bah tout ça là qui a un problème té? Parce que oh ça ça ici la surprise. Ceux qui ont bon ou Michou, elles ont obligé d'inviter tout le monde. Non 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 non. Elle n'est pas obligée d'inviter tout le monde. Elle est libre de choisir bah tout oh il y a Lingi à ses peli. Que bah assister, bah accompagner pour la surprise ya Mams. Parce que bino bato boza osa ba analyse bota la bana ba non 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 bambino azala ki tina sorti o Michou asala ki ya bakenda ki nzela maywana bambino azala ki te ezali kana Naomi na Naël na bana SB Gaëtan azala ki te pourquoi ça ma ki problème te pourquoi oh je fais comme un problème pourquoi oh je fais comme un marambo belé non 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 s'il vous plaît on doit arrêter. Ba polémique bolinga bocha bana na biso bazara na makambu wana te. La question maintenant revient à Michou. Bino batu boza na ba question en kotuna boke ndo retourna Michou. Pourquoi Michou a invité ki Naomi te? Kotuna y en privé. A copé ça yo ba raison na ye et puis azape ka obligé de se justifier alba pourquoi invité ki nanité intelité te yaya. Eza pochi na ye. Parce que hier, tu as invité ici, la seule surprise, nasi là. Bah, restaurant, ça coûte combien? A Robin a battu belé pour dépenser combien? Parce que Azan a combien il faut dépenser pour na battu. Banderoba bolingoto solo là. To betara likambu na vérité, likambu place à bo solo ezali. To lingara que marambo ezabe, a bo likobo balolango be. To tika ba division o bolingo chango na bana. Teresia, en tout cas, na nene na ebi yana. Rosa, on n'a pas kabola bana sila. Jamais. Pour babombo, on a combo de pas Teresia. Teresia, façon, le barana banana, na kata ba film, on dirait banana ya bota banane biologique, mais banana peut-être bati bon kana scène. Elle n'est pas là pour diviser banabato. Elle peut jamais le faire. Mais s'il faut dire la vérité, elle va dire la vérité. Elle était claire dans la question naïe. Naomi Michou invité qui yote. C'est tout. Non, mais oui. C'est pas dire qu'il y a une polémique entre bana. Toi, il y a diviser bana selon des bino besoin interpréter en gros. Non, 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 non. A koki kokabola banate, a koki kotia confusion entre banate. La même question au yatuni Naomi, je crois que era romo na pe Michou. A kotu na yango pe Michou. A kotu na yango pe Michou, Michou pourquoi boye Michou a ko répondre et c'est tout, c'est simple. Tout kabana s'il vous plaît. Ngana lobi boye. Faites bino batu bozo baké. Pourquoi Naomi azala quitté l'alliance bazala quitté faites si les continuer. Naomi lo quoi. Je crois qu'on a vidéo nanga o. Rolandango amingo lo bezate. Si tu te sens peut-être que o kaki mabe tu te senti lésé, anniversaire à si les années l'autre va souper les 27 avril. Donc tu gagnes na 3 jours pour que ça le 30 avril moi si là. Na 3 jours tu peux aussi récupérer aussi la surprise na si là.
Robin c'est un restaurant même nandak na ye oko tala mams na yo mama na yo. Tu peux aussi récupérer. Mais quand bien si la bengi Michou ma joie, ça n'a rien à voir que si la lingarabinote, c'est l'un des bâtiments. Boyo kabatute bo kangamatoi. Ben interprétation oh batu bazo interpréter to le bagi na bino nini. Si la mouté mané za kara Michou c'est faux. Michou te si la vous aime bino nyonso. Ana mwana linga koleka te bino tout alinga bino. Quand bokenda jouer na ba chaîne musu bo sara fierté na ye, c'est ça l'essentiel, c'est ça l'important. C'est important wana. Quand bokenda ko honorer kombo na biska so bolekaka. Bino tout si la lingara bino. Bino tout si la lingara bino. Moutaro lo bakenga si la lingara ngate si la route lingara kaka ye mingi te. Elle vous aime. Boyo kaka plus ba conseil na ye. Au moins même na vidéo wana, il y a des choses si la lobby, et ça tellement capital. Et ça faut vous capter en bino bano vous entourer na si là. Il faut vous apprendre. Quand on a été que Michou invité qui ngate dans la vidéo wana te non, landa yango. Parce que il y a des choses que si la lobby wana et c'est concerné bino et tala bino. Il faut vous kangango maramusi la lobby. Il faut bo kangango, bo sale la bo yo kango. Mambo mam salobi wana. Bo kangi yango penza bo yoki yango penza bo kangi yango bo vai nango. Donc veut dire que bon landa vidéo ko landa te ngana landa ngote Michou ben sanga tete ya vous êtes une famille. Bon landa ba polémique ba tuté ba nga ba tabino. Nous sommes pas là pour ça. Biso to zana pour non 5 tabino parce que vous avez fruit na biso. En tout cas, tu as le mot 5 sabino. Tu as qui division moreza. Bobangate, Troya, tout 5 sabino. Parce que vous avez fruit à SB. Moutaroko tapé entre bino azate. Moutaroko n'a pas divisé bino azate. Pour te côté, mais la batubaroya bakabola bino. Toro lo banabango ke to lingite na banana biso. Parce que bozana pour na sila. J'espère que tu yokani. Mandero bozana pona robenga rabano moni to ebita ki bino nini boti kato boy na bana na biso to lingite bana na biso baza bo moko lokola mama na bango nga sengisa bango ba kozala bongo to boy na SB na biso to boy na babombo na biso. J'espère que boyo kinga. Bisous et bye bye.